Masila. C'est la famille et ça dommage pour nous qui fait qui tape la biso après qui va tenir bateau bazali là. Mais après pour fait ya dommage na zo bati soto zakaba tout ba senzi bateau ba komi ko finanga belle vie ya bateau. Tina niveau ko ba ki maman Irène oza problématique yo za la kamutu ya belle vie au komi mutu ya sila pour votre information. Madame Bellevue et pas Mida pour dire que ma sœur qui n'est pas d'abord alors na Bellevue pour bébé mais là il bon à filmer $1000 ya madame bébé ko dépasser $1000 na journée moko on va give me o ya ka $1000 na ebisi bino bo give moi je suis à bota bana za na mabela na bio nyonso ko kana nzoto Masiando qui Irène mukolo moko te ko tsala ko mona ngai na vandi sinto to na kiti pona lobela muninga mwasi lokola nga na bana ko sele promotion lokone au moins ka futanga ça fait mal na ko ko tati ba photo na nga na TikTok batu bazo ndanga bazo finga nga mama Irène luka kinya ko zo fingi sa belle vie na ko tika la ko fingi sa belle vie ata mukolo moko te là na so s'adresser na Mida la Taylor et ça la première fois na tanga combo ya Mida la Taylor na télévision to na YouTube Mida fait gaffe. Madame, il y aura des preuves que même il était mort à la condamnable, il faut te condamner. Attends, 4 à 5 ans parce que non. Mida fait gaffe. Mida chaque fois, il y a un Congo d'Arabitumba pour la vie. So c'est rappelé na Congo Kinshasa na zonga kana zo problème na site nanga Mida osala na émission oloba ke Irène Masiendo ko Kinshasa bakangi vidéo sur émission sur pas site pas nani na benga na kati ya live na yo Mida la Taylor Mida ngaza camarade note banda to kota mangano Mida no to solo la te ngana muki oza monene yo ki to ngana mabe ngana ba défaut za bien na ngana ba ki camarade ba to bonga te na luka ba ta passe le ko na to sala ba qualité pour to se comprendre Mida na ngi ba problème na yo osala na émission na benga plein live Nazana Lubumbashi, na lobike, Mida, ngona life ko. Nyo solo bezalo. Ba cheke na film était, elinga ko malwa ba tusunde ba silika, ba cha ba ona miniature te. Mais tout le monde peut tonton roi ata disponibilité na yete mais azaki ne toujours constant. C'est to roi tangati. Et belé ba fa ba ya te comme la bango lokola occasion mo boy place au kimi na ngala na jouer na ngala classe na classe ataki na ngate na professeur au tangi sanga na ngala ba pongi dona ko zo ba chéri ka ba chéri na abali na âge ya mukie si ana bali âge auto batu babala si ana bali ngala sina koli si ana bali na âge auto no sati ke no mwana mwasi na ndako libala bali pena si ana bali. Et puis voilà, c'est là peut-être au cadré, c'est au cadré. On est à la mais si on est le monde à se péter. Asel. Ya babanga, ya koliama babanga. Babanga, ya koliama babanga. Ah. Maman. Vous comprenez Maman. Ya to kufela nini yokele kuna o no to melate o no to liate. Babi ku tu kovo dorm ta benga ki ma belle vie. Avise ko yate muto alati makasi sila alati makasi komeka kutu ça ce sont des réflexions à base d'échelle. À base de quoi? D'échelle. Ce sont des réflexions des gens qui ont des cerveaux en talent. Cerveau en talent. Marine parle asali oyado ayebisa ki asala. Donc, ce que vous voulez que la famille bote, il y a un homme qui va la 4. C'est comme ça. La souci à mon coup à Thompson, il y a les cailloux, il y a poussi, il y a des dents. Est-ce que des dents coûtent des alaki? Des alaki. Mais si on a pas vu ça, on a souka des alaki. On a souka, il y a ça, il y a souka. Binzo. C'est bangou les armes aussi. Bangonde mutu bazaki bazala famille bote belé et bongo na table wa to mona ba coupe bazalaki na table na mona ba ça ben c'est bangote na mona ba régia to sala matala na c'est bangote ça que tela ba ke mama ye mo mona ke no ya abina benga ba bas na ngapi to vini ba table tika boy mais oui to ba bongo mama na ngado belé ba kele mariage ba ça ça mama invitation te ba ke belé c'est que dommage à considérer ki ba yebi aneni no ba tulana na itwa yola
question là dans l'ingala yeba ya de kolongane poto mo avec ne la kembo mariage na fait très business na so mariage na ngeli soyez mon ami lobela bon je ne pense pas que ne mariage na ngandi la osala ngo boye après wa ne fa lobela ngo mais on te lobela ngo en bien que ça loi la kitoko décoration ça bien waouh donc à peu près le quoi salle euro coquette ça balaki to kumisa ngo te ba que non tout mariage kitoko robe ya deux kitoko soirée kitoko mais tala ndenge kaka bato ba oye invitaki ba salir sous mariage. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. Merci beaucoup Nabino, tout na fidélité Nabino de Bolandaka, chaîne Nabino Active Final Télévision ainsi que votre humble serviteur Jerry Kobetox, d'essentiel de la presse, Papa Koulouta Famille Bota, moi na Moussala Nabino, Moussali Nabino, Molobeli Nabino. Merci beaucoup Nabino, tout Bozolanda Bisso na Active Final Télévision. Je crois bien à Batak Bomoni. Nazana Jemima Ibe, les gros bébés de la presse, ça fait très longtemps dio oyo batu basepela nango makasi ya Jerry Kobetox na leki nae ya zape na leki ya musika ya za écarté lokola ya inani na ser na biso akapela. Donc merci beaucoup Nabino tout bolanda biso. Bon continuer toujours kolanda chaîne Nabino Active Final Télévision. Désormais Jerry Kobetox papa koma et tous les pays écriture grâce à la chaîne Active Final Télévision. Tobandina on a bagag, bon consommer bagag nabino zawana ndo ndokizoba bagag nabino zawana mwana warrior asente mwana goloa bagag eza belé wana en tout cas bolandango ainsi que bande comme suba sala bagag wana bolanda. Voilà to kolobela pena actualité za makasi na internet. Par rapport au pays à film au mariage triqué Belvi candidaté est-ce que Belvi peut azala bajar ya batu oyo to mona lelo ba relax biso que ser na biso sila abwa ke la batu bambwa ke na ba film na ye Belvi a mariage triqué wana est-ce que ça mbwa ke la to ezani to kutuna ngo jemima et puis lisolo ya mariage ya ndeko na biso domaze et luki problème. Et comme Moutasala qui liste Karine Pala, a sali liste mabe, a bengisi ma famille bote belé, et que zongi ti ba ko konti sana Irène Masiando qui oyo balobi ke Belvi tema kazaki na feti Belvi afazaka na nyongona $1000 baswana bazaka lisusu te po ba moni kaka na ndeko na ye peut-être oyo sila bisalu donc tolo ba mutu soka sana Belvi ko sana sila te mutu sana sila ko sana na Belvi te donc to éviter nous sommes les autres mutu passe je suis avec gros bébé de la presse bonjour. Ouais, bonjour à Papa Koulouta Famille Bota, bonjour à tout le monde sur Actu Final. Actu Final. Donc, bonjour Nabino, je suis là, la maman de 5L. Voilà la dérangeuse, la paniqueuse, la chroniqueuse, la femme du patron. La maman de 5L. La maman de 5L. 5 bannes. Bah, L, caca. Ah, ok. La chroniqueuse. La dérangeuse. La paniqueuse. Ah, la paniqueuse. La femme du patron. La giga. Ce qu'on va L, on a 5. Mon place maillé les airs. En tout cas, on dit que quand on a 5 L, on a bana. 5 L. Oh, tu me as commenté. Eh, on mi bomba, on a 5, on mi bomba. Ok. Tu es éclairci comme opinion. Bah L, on a 5. Et voilà. Ya wande la batumsu mututu bakombo tuana za bato ba pesa ngo je peux former le la comment mbenga mais et beti à tout moment surtout la femme du patron il dérange bato ba luka ba patron ngonani na kaka ya nka comment me pesa des camarades na ma bobe me benga la femme du président ma bobi la dawa afifi na pesa mbote depuis Paris donc voilà za na nka voilà Jemima mariage triqué encore lisusu et encore Belvi Kandi a commis mariage triqué. Problème ya Madame Belvi tozwe baté alinga amema biso ti wapi. Madame Belvi ngai ne naza boye na bakinde naza be désormais. Non ça sous ba calcul pour na ba titre Madame Belvi. Pour la vie. Parce que
o nga na okanisa eza o nga na omona te tomonaki awa arme de guerre nga na meke film na minduki tout ba soldat o boy même on est comme sunga bien donc c'est la famille na ba guerre moko o to ba te ba guerre moko o lobby nango soke ebimi plus que mandoki ba ko couvre ba ko lala lelo be mariage truqué to ko yebango mais la boy nanga ko expliquer ngonde ni ekozela pona oya ozanga déception par rapport ce que non elo ya ba trikenga ba trikenga donc et ngolo ba que non dans le place moboé ba besinga 12 ko trikenga quelque part le quoi 12 voilà donc to yeba pas madame Belvin ba famille bota moko binanga j'ai mis maman ntongo expliquer film to sila agui otala habite aussi la gouille otala donc boutique absolu découvrir pour nous boza la maman so la maman donc pour la baron bakantara de maman comme un film wana ngala vani na gauche yo vani na droite bien ka vani na gauche tu za la raté tu vani na sima donc to otala tu na jiku to za la raté oh to za boy debile bo mona ngo biso to mona ngo bongo so que c'est l'occasion que no m sous faut la mettre la main mambo koto au moins la tableau moko mo ba tete ya film ni e ko da film o wapi leti o tant to sala surprise na eba atekeza ya film ni mais qui filme au Saint-Paco avec mobile Ange Maïcha et où tu peux coller ka film donc ça veut dire que mariage truqué on a la famille bota to lo ngala na distraction to comme à l'aise so dans la tête da film na côté asko ba bilo mususu na tête na 16h30 nanga so na poto 1 heure d'avance na États-Unis so qui peut to lo ngoli 5h na tête da film là déjà na comme na sko poser na ko da ba YouTube ba Facebook ba TikTok na se distraire ngai odomona donc mariage truqué na osenga la batu to ya mama boka kofungama na moni papa Alain Zali na moni moko Poutine de l'écriture aza donc c'est que l'acteur au bazar na l'équipe bien sélectionnée mais on ne change pas l'équipe qui gagne né na zo moni na moni acteur oyo wa mesana ko tourner c'est que les équipes ont gagné te wana bazar balanda bana ndako to équipe ezo gagner équipe ezo gagner pa pe ya parler ça veut dire que ba bi ko pesa musala bon valeur mais na moni Ronel Ronel plutôt aya moi kala est-ce que même que Ronel avant de sika monter avant jara pas pamba maman Dubaï Turquie boye est-ce que tango azala be mère Monique faut la caster à caster baba bakatoa comme si madame ba akata na nité disponibilité à yopé na lango besoin na olinga la comme film est-ce qu'on a dit maman non ça moi déplacement dans a libanda comme mère olinga ki atio même c'est un film non au théo tu peux au sera tio même c'est un film et comme que no film katani parce que ba ozela yo en tout cas ya tonton Roro bienvenue on est à parler donc on ça makuta on est ndaka tonton Roro on est là ngo parler na mais kota la pe ko vanda na ye peut-être so ba checker na film était elinga ko malwa ba tumsunde ba silika ba tia ba on a miniature té mais tout le monde peut tonton Roro ata disponibilité na yete mais azaki ne toujours constant tonton Roro tangati et belé ba ça ba théâtre comme la bango lokola occasion mo boy place au kimela langa na échouer langa na classe na tangi langa te na professeur au tangi sanga na langa ba poni ba de kota to na ko zo ba chéri ka ba chéri na kimala langa na théâtre na kimala langa na YouTube et bele ba ya bongoti mais toto Roro azote ya kotanga ayebi ke timera au tanga te bongo eza parce que na nous rôle na ngai eyete na film o ya zo koma to ki rôle na ngai eye en tout cas mère au tanga voilà en tout cas bande ko bozongisa Yesu na mutema en tout cas na moni Margerda kasi atikele biso liloba ke na Jérusalem pa ba semeki na bande ko Yesu atikele biso liloba ke tozongisa Yesu na mutema est-ce que ndia on dit pas na zemi Margerda za sema Yesu ko libumwande zo finga Karine mutaloba kutu bango abandana Yesu tongo ya Karine ba ye mwasa liboso ya Yesu ba Margerda ba Yesu ma ba botole ba botela ba ninga place voilà. En tout cas, c'est un sali plaisir makasi. To moni ser na biso mo seka, to moni gesho ingange spawn. Oui, mais j'ai gesho non. Gesho ina jemo boywana. Wana mona modelo. Et coaché par Belgique. Aina jemo boy abimi unique à son genre. Ce que j'ai né wana tout ton plaza mamai. Chaos technique. Na moni ve Goliath à théâtre Congo, il y a Serge. Serge patron. Toujours et puis na moni Papa Lé. Toujours.
Toujours. En tout cas, ça lui plaisir. Voilà. Famille Libota, je crois bien. Maman, Aza Sumuta, Okamu Sabisote. Tu as un message, tu as un message, tu as un message. Tu as un message, tu as un film. Tu as un message. Mais bisa fait total à la bino. Mais bisa tu as un message les solo na ngopona ko pesa bino pesu elengi boke ne ko retala. To flasher. Voilà, ndeko na ngai j'ai mis ma ibele na oki passe yango na benga ki une émission. Domazé a un problème na belle vie. Non, même pas. Sikoyo kotala mariage ya Domazé pas la génération mon a belle vie. Ah. Mariage ya Domazé sert na biso honoré biso en fin théâtre lelo bana basse belé bazo sesengana awa mais Domazé lelo abali mais baye na discours moko boye. D'ailleurs est-ce que sert na biso Karine Pala liste wana sali wana ya batu wana bengisi wana eza consentement na yemoko to Domazé muto baki n'est pas comme ba. Déjà maman Karine na benga maman Karine hein maman Karine Pala. Déjà maman Karine ye era kedeka poto bokutana ndekone yaya ye bakena okuta na poto yaya ngana obala tête date siko bato basala ba analyse awa misu bana Kishasa ba bakutana na poto ndenge ngana ndenge ozonga boye na lingi osala nga groupe à WhatsApp ba inviter nanga bango esili maman Karine Pala asali oyado ayebisaki asala donc ce que vous voulez que famille Libota wana bazaki ya donner mtataki bango na 4 tika boy bala souci ya moko wa Thompson te ya likayabu te ya kusi te ya dendon te est-ce que dendon ku tezalaki na nzimite ezaki te mais musuna boy misaka musuna suka ezaki ni musuna suka ya sanya suka mbinzo bangulu na batia baloso na 4 te bangulu za mwa musika soko uti na ba statique okita ba niveau tilapia ti oyala ba côté ba sitoche tilapia Thompson Domazé, que le mariage soit honoré de tous. Na to bela sala mobile na poto amoni que le mobile amoni que a honoré moi na place aux familles baza. C'est pas facile que futa billet pena boy ko ça mariage a dépasse no ya billet et compter na 4. Ça veut dire amoni que na poto kuna aviva apé bien moni aviva bien. Parce que nga question la nga linga na yeba ya de ko longane poto mo avec ne la kebo mariage na fait créer business na. So mariage na ngeleki. Soyez mon ami Lobela bon. Je ne pense pas. Que ne mariage na ngandi na osala ngo boy. Après wa ne fait pas Lobelango. Mais au te Lobelango on bien que ça louane le qui toko, décoration ça bien waouh. Donc à peu près le quoi salle au coquette ça balaki. To kumisa ngo to le que en tout cas mariage qui toko robe ya deux qui toko soirée qui toko. Mais tala ndenge kaka bateau ba oye invitaki. Ba salir sous mariage na ye. Ba pakoli mariage wana poto na zelo comme salité. Mariage trop famille Libota. Yebisanga mariage trop famille Libota wana banani. Poto yeka mama étoile. Nani Mamilo. Dane international, Kovodo, Aïda. Tolo baka keno bangonde mutu bazaki bazala famille bote belé et bongo na table wa to mona ba cook bazala kit na table na mona ba saka bense bangote na mona ba région so sala matala na bense bangote saka tolo baka mama ye moka mona ke no ya abina benga ba base na nga peto to film saka table tika boy mais oui tolo ba bongo mama na nga donc belé ba kele mariage ba parce que mon invitation te ba ke belé c'est que Domazé a considéré que ba artiste ba ya ba yebi aneni Domazé ba tourna na étoile Yolande ake Angola. Mutula le lote. Domazé bike dada aza artiste moi la maman top. Donc si de la robe soirée aya fait wana. Est-ce que Tendresse va inviter qui? Est-ce que Tendresse va inviter qui? Faut pas te. Le bon la communique ma belle relax ba invitation. Tout le monde moi relaxer invitation. Te to Zélande ya deux moko aloba ke nani na benga te. Po Davina apo déjà na civil ya Siana. Abaku da bele ko tuna e banda erning parce que je dois rentrer pour que là que un mariage ya Domazé. Kovodo, est-ce que camarade na ngai lobby na butuku na bengo zo ya mbate tekna ba yado. Nini na Herman Kasongo yado ba aida soki wapi yango na boto donc ti ba désert trop ngam era na bimate era na ngala bimate mais non que le mariage na c'est que Kovodo avec invité yaya to kufela nini yo que le kuna o noto melate o noto liate
babi kutu kovodor mutabenga ki ma belle vie abise ko yate a muto alati makasi sila alati makasi komeka kutu là ça ce sont des réflexions à base échelle. À base de quoi? D'échelle. Ce sont des réflexions des gens qui ont des cerveaux en talent. Cerveau en talent? Donc ça veut dire, tu peux comme un niveau de réfléchir bongo. C'est quelque part, tu ne sais même pas réfléchir. Donc elle n'a yoko inana yo mutu l'équipe m'a cassé ko le réflexion mais elle autre totalement bisa comme bon classe ko kotanga. Voilà. Donc ça la perte. Déjà comme maternelle, primaire, secondaire, tu as comme une place au soukela wana. Ça la perte. Pour ceux qui peuvent pas appeler la terre ko tangisa yo, o ko réfléchir bon moté. Pour mutu comme madame Bavi, à la première lambate. Mais sauf que ada sa perte. Il y avait ça bien on va ça pèse. Ça pèse tout court. Netinga na bomba akanzoto. Netinga na bomba aga etolomo. Na ça pèse te ce qui ça perd. Na ma mwana te. Nga c'était le gars robe na nga bien pantalon na nga belo na mbwati ki dès que ne momoni nga boye kotala. Na te maquillage te na ma mwana te. Ni ma mwana te. Donc le collègue ma ya do Donc va vous ridiculiser batou. Et puis le quoi comme ça madame Bavi n'était même pas invitée. Mais t'as des communes, le moment que les camoutés avec invité. Nga na soka moi. Place tout le monde que non Laura aura ganga place au ko ganga temu ko kamwa. Même hier mon mukolo oui bango. Ah mais tout là oh mais nga na zala ki ana fait pourquoi ba lo bien comment ta belle vie. T'as la to forcé té. Té ba lo bela rapé mingi té. Biso to forcé té. Au moins madame Bevi aza école. Madame Bevi na ndenga za bon moy. To profiter. Ya koluka ndenini to yekola pour que lobby relève ezala aza mutu akopi ko lemba lo pe ko leka parce que aza humaine akopi ko leka ako ba pe na tiki na ngai na akopi que non le na za boye na koti na ngai na ba faire YouTube bye bye na comme na ba faire bon na ça na YouTube mais na la sala nga ba meuble na ngai ba biloko na nga musume na YouTube kaka ako changer na épée. Ce qu'on attend au Yazana Bomoy, Yozuinini, à travers Moussalo Sala comme théâtre. Ozuini à travers l'écriture, au Bévi à Komaka. Tout à l'heure que nos Bévi à la meilleure scénariste. Yom toi comédien, permet à Madame Bévi, Ozuanini à Pama, yo pour nous attaquer que non, place au balai à Koma, ah, yo mon langue de essai, Ozumango. Au Tieboy. Ce que nous on peut vivre d'ici en haut. Au moins la bien té. Il y a exactement pour te moninga sur la tête, Tilelo. Tala, n'a pas permis à Madame Bévi. Ngaku na zo cours par correspondance. Oui, nga so que ça tête tilelo. Ah, na boli misanga. Na nga ki vraiment. Pas kulutu. Madame Begaza richesse. Voilà, to solo la sco. Sœur Karine pas la mateli miniature nini. To moni pas ko sala droit de réponse. Chaîne wana pas ke ko leka ba famille bota basiliki. Ya zakana belle vie ko leka na chaîne o te ba vanda ko critiquer belle vie. Famille bota basiliki te ba laxi mécontentement. Voilà. Pas que le tout ça la émission je ne pense pas que mutu oyo azaka bien engagé mima akoleka la chaîne oyo basi ba vana ba finganga yemoko a senti mal à l'aise. A senti mal à l'aise. Que ba finga déjà je mima. Malgré à mon ngana chroniqueuse dans la problème na bango te. Mais en soi batu ba lobika ke maman Karine droit de makambo qui ko loba la chaîne on a pas chaîne la on a problème té chroniqueur puis on a problème té mais image o e bimande la chaîne wana ya chaîne wana eza mabe mais yemoko chroniqueur a un problème té mon kolo chaîne puis a un problème té mais image ya chaîne e bimande mabe ce qu'on le même comme ko luka ba soigner mais comme trop tard nga ba bongisa mais eza ce ko le quoi moi trop tard pas kulu donc on se le dit tout à bateau. Et comme il peut moi trop tard. Donc il fallait pas aller à la chaîne. Maman Karine pas la chaîne na ye Karine pas la TV. Maman langai et tala maka chaîne wana. Maman langa soko sala ki yango na chaîne nao. Mais to kata ngo héros ya osaka boy. Waka wow. Mais mutu ayeko se justifier par rapport à ono surtout bazolo bana. Ce n'était pas important. Pas ça qui est important à l'oba. Tala ngana osenga bato boyo sala analyse pour la quoi madame Karine pala. Bo ça ngo bien. Ah.
Basala bien. Posa bien. A moi si a muta ebi mibeko. A moi si a muta ebi loi. Mobala mama kayim pas la mettre avocat papa calé. Mettre avocat et papa la ngati le la mettre avocat la biso ya famille. Tika boy. Embadi mama. Donc nakoko ko va na jamais la quitte na ngana ba be. Na to ba na ile tumsu na on se kanga biso ki kama mama kayim pas la. Mobala na monyango eza le quoi. Bozo taxer mutu eloko o bona ba preuve na ngoto. Mama biso kayim pas la. Alors que non film wana et fait ni mariage wana eza ya yete. Yepé. Ba pesa kika koma à côté ça. Oh, donc ba chake koma bata côté ça. À côté pe koma sila. Quand à côté quand na liste nani oh boy. Et puis Irène Masiando qui peut avec invité à Domazé. Ah. Et la table ndenge ba on ndenge siana. Et puis bango na bango bana poto. On ndenge siana zo bala boy. Ça veut dire que non, il y a table par table. Ça veut dire siana a dit que bateau va avoir la tableau yo. Bateau va avoir la tableau yo. Bateau va avoir la tableau yo. Ce que mutoye ba memi okwa tout ko ba memi na tableau. Parce que ba linga Ariel Marsando qui n'a pas so moté Marcia. Ba ka se ba linga ko Marsando qui ndenge ba memi bon pas organisé alors ba te no va na sila te. Organisé wa. O apemba zana pota ça wa. Azala kishasa. Azawa ayaki. Ah meme na va na ngakula te. Pour on banga nani. Alors que nos Bellevue des camarades. Et puis Nico nango va créer madame Bellevue et pas Mida pour dire que Macedo qui n'enga d'abongo alors la sisina silna na Bellevue pour Bellevue mais là il bon à filmer $1000. Ya madame Bellevue qu'on dépasser $1000 na journée moko. Pour ba give me o ya ka eza $1000. Na ebisi bino bo. Ba give me pesa. Pas problème. Maman na la besoin maman ngabi yo ofoni timile te bango moko na babenga sila maboko makasi po ani baka barate kasi po o Bellevue monisa bango te OK eza ba débat moko bo terre à terre tandre ça yebi ke Bellevue akabaka ko leka et puis akabaka pe na matalana te akabaka pe na po la ko impressionner te oui so ka pesi yo ete que non ala pesi yo po yekuna ayeba okuna yeba te yango moni zuma lobaka o bo tune to tikala biso mbale po ani aza muta discrétion atika na yo pona etolo mono eza ndenge nini eleki abami bani so to atika po la ba salba kasi yalo baka soki azaki ferme te angaka koma papu na biso tala zuma akoma tina niveau bon alobango na émission vidéo ezawa tala zuma c'est décevant hein tala zuma ce bongo non naza déçu par rapport à niveau de réflexion naïe. Tu vois les niveaux, monsieur, la réflexion, quand tu regardes ça, tu te dis que oh, penako, attends maternelle avant, parce que base il y a moi et dans la primaire, maternelle, première primaire, deuxième, sixième, base. Ce que moi a raté étape wana. Quoi attends comme une université, aza illettré. Tigabo. À cause de sortir parce que les leçons élémentaires à travers aux angotés avec aux saisons angotés. Ah, donc c'est que il y a des choses qui étaient en hôtel, oh. Tala niveau réflexion que na luba ta mama que na luba donc akanganga na ye na kati ya place moko boye poza nani takanga na chambre te abi bakanga place moko boye bazaka bango mibale salaka obi madame Bellevue mkopela mkopela décision abala bala mukamate la ndenga solo que YouTube dans YouTube pela ko batba ko Congo la ma batba aussi là pour tout ça on les a dit et na kangisa mutu te non on les a dit so ka une décision kangisa mama na kangisa mutu te so ka une décision te kasi yango na bipo ebele ba yaka leti mura ayaka kosela ka makambu mama Bellevue atindele bato bakangie pa ya ser na biso na na madame Bellevue so kangisi o te na kangisa mutu te na kangisa mutu obimate pour il y aura des preuves que même il était moko to la bakete oyo muto aga condamnable il faut te condamner attends ba 4 à 5 ans parce que non bolingi mutanga sani ala mukaju mo be afunga mabela dini la mabela limwe mais Irène Masiando qui peut tomoni wana très fâché contre Mida asiki makasi nabi omoni Masiando azabongo sœur nanga Irène Masandoki yanga sœur nanga ano poser na poto avant na poto solo Allemagne parce que ba poto ezali non, Allemagne la rapporte poto solo. Canada la rapporte solo, Paris voilà tout ça. Na biboy. Et puis na moi pe mutu faut comme ça poto solo. Ba vie musoko za lozo vivre on dimate ko ça. Irène Masiando qui abima na mafinga te. Abima na ba histoire vraie.
c'est-à-dire moto eli histoire na yo aye abeti yango epesi batu ba commentaire soko za na ba problème ozwela yango solution Irène Massenduc abima bongo na internet mais Mida alia kaka na mbongo ya masumu ya kofinga bato ya kokosela bato mais c'est là les informations na oki Irène abengi ye o yaya boma moto eza na pesa elengi kaka ya internet te pesa elengi biloko ezotika na YouTube benga pesa elengi dénigrement benga pesa elengi tozala baréaliste ko o dénigre ngai osali ngai oyokisa ngai soni obenga pesa elengi oyebi yako belo omona asali réflexion mo boye solo lobe mundela YouTube akangi YouTube ete be total na suna elongi te total suna bilongi te toyoka na soni makasi po oya ofinga po la sala eloko te na plaisir mo be okota mbongo na YouTube okota na vie privée nango kela makambo ya lokuta dans le but que non yo YouTube efuta yo olia mbongo masumu mais ba mbongo masumu tango yo zozwa ngo changer ata na matama changement na suki na elamba na sandal na tout changement et ateba mbongo masumu te non ba bato basala ba diffamation bato ba diffamaka bato ya problème bato ba diffamaka mingi bandeko na biso bazaka pasila qu'on se le dise leti bato lokwa ba yagola ye pena zwa yo pena donc mobobe na ye Djibouti na yo nde Djibouti na ye nga vana Karine yaki soki bato awera bafingi ye ya pa asimbi wera tika bo de yo simbe te nga soki mo ngai bato ngai Karine yaki soki ofingi bata fali bafingi ya beti fali masali bata faire bafingi ya beti faire Karine lo tete lo Karine zo beta ake non Virginie makambu yo lo ba za lokuta siko aza Virginie yat sika Virginie yatenga misele bobo Karine toute la faire rigole à bord non epsa tika bo nzambe to kota na te aiza musique to silisi en tout cas soki s'il faut parler pourquoi ça ni na bandeko no malgré balingana bango conseil te tala lelo mutu alongwe poto na mobile nenenge olobi awa baye kobala bayo sa mariage kitoko mena simba nango bakomo finga mariage sili elengi moi to comparer Siana na Domazé ça fait très mal ya Siana abali na âge ya mukie Siana abali âge oto batu babala Siana abali ngala sina koli Siana abali na âge o peno c'est que non mwana mwasi na ndako libala bali pena Siana abali et puis voilà Siana pena do cadrer tout dit que do cadrer on est yana leki mais Siana le mona se pete asen ya bambanga ya kolianga bambanga bambanga ya kolianga bambanga mama nkozambanga mama tika Siana do tenga miselango kingo kyu tika pesa ngo ya somo dimanche tango ata sko voile ende sa embrasser ba na église tena wala ba pasteur ba prophète te pasteur a supporté abalisi to moni pe bon en passant ka nena ke ndazo kolina ye nena ke ndazo kolina ye ino ne bozo buma babala bat ne ba internet bozo buma ba mabala ba coquette bozo buma mabala ba nene ba Bianca pe ba ko bala lelo na lobi buma mabala na bango ba jemima leti jema na tali na ndoto nanga ngam na sali groupe WhatsApp Natali na sali groupe WhatsApp amen ya libala nga na kati nde bato ebele so la personne va kombo tsaka ba kombo na pesa na kati ba kombo ebele ngana obinga na to ko beba na nikamuno ndikelo ko no momento beba te net singa so la mna bala nga yebi ke ba tu pe homme souper la monique libala eza pour la mbala moko na ko bengisa nga bango wa finga na tv obengise so la monique to ba camarade afinga yo obengisi te so afinga nga te mais so to ba camarade voilà bamboti na quand même voilà je salue Madame Belleville, Poutine de l'écriture, Maman Kioma. Maman Azara star partout. Maman Orane Gangaka, Azala te au réseau gang. Moto a une étoile. Aujourd'hui, Madame Belleville se compte na YouTube. A olé sabatou sous koloka ya kombo na ope ayebi ata bangote. Oyebini. La mo chez morceau umbeu soki bumbeu. Na mitala bela mimoni na kata chaîne wana. Oh, na komi ande wata toto kena matanga mama top. Numbeu na kotongo na mama na ngana yebi chaîne ote. Donc tuna nini? Oyebi ke YouTube akomozo ba vie. Amo pesa na ba tu disque d'or. Ah, c'est qu'on appelle ça Madame Belleville. YouTube ba vie na désormais comme
bapesa nango badisque d'or soki chaîne soki obeti bakopesa tant de nombre de vie soki okokisi yango ozwi disque d'or. Ok. En passant on a aider bachroniqueur nyonso. Ndeko na biso kotanga kombo te ndeko na biso oyo tokosala spectacle na munene ya comédien auto ça spectacle ni munene na poto o abengisa ba collègue na ye o pe fala ka mema ba collègue mususu abakende o to mona ka mema ya Gabi bo éviter kotanga kombo na ye na émission que ce soit en bien ou en mal bo éviter parce que chaîne nanga za frapper bo éviter. Ah bon? Jusqu'à nouvel ordre quand on longola mesi wana bo éviter beaucoup mais na WhatsApp beaucoup mais na TikTok beaucoup mais na Facebook mais na YouTube bo éviter parce que à protéger image na ye vie ben jour makambu tout ba côté na famille na belle famille na base na mos na bana et ça les qui côté à protéger. Mais c'est pas propre. C'est pas propre. Beaucoup lela la ba copie. Tali bosso do kende pena la chaîne na woni des amis da. Tigabou. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubolanda biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na monsieur M o apesa biso opportunité. Merci beaucoup na batu Toubolanda biso na nani na esse. Active Final Télévision botika ba kombo na babi totanga ngwa te. Totanga te. Botanga te na ndenga libana totanga. En tout cas ngako na senge yango Belvique kandi mukola ko déclarer comme on a bongo te ya ça c'est bon quand le même jour tanga au sala maman ba chaîne ici na YouTube ça bongo te. Voilà, merci beaucoup Nabino na surtout, merci beaucoup. En tout cas to kuta Nabino ka toujours na chaîne Oyo Active Final Télévision. Bye.